Non, bah, je suis resté seul. Bon. Donc, Mouton encore remplacé Mindondo, je ne vois pas. Je ne vois pas Tile Nazwanante, Nazibinante, mais à Kogi Kozalanaye. Mais à moi, Jésus-Christ nda Yebi. Mindondo, d'abord, elle parle beaucoup. Elle parlait beaucoup. Elle parlait beaucoup. Mindondo soki alobi adasuka awa, adasuka longolana bilamba. Atikana sous-vêtement na yena soutien so adasuki d'accord azo kangama kofi ko la mwana mbali ya Mindondo na oto salaka ba reconnaître te Olandi ba reconnaître te ndetini effort oyo groupe Salongo salaki mama Olive anyati makolo na ndako ba Mindondo, la première dame au hasard présente Mama Denise Nyakeru Tshisekedi anyati makolo na ina ndako ba Mindondo. Ngana kanisi yondo za mieux placé ya okendo tuna bango ndenge nini tombo ya Mindondo ti lelo izaka sima ya pamba yondo fo kendo tuna pola rwana ngana sirisi bakabula kida na famille munda mtalia ki parna ina ndimite ezal susu. C'est la vérité. Au moins, journal dans un journal où qui place à Kenda qui concours aux États-Unis. Place innocent à Kenda concours aux États-Unis. C'est le journal que je lisais. Donc, dans un journal, d'un coup, dans mon moutuka, il y a un peu de capé Nathalie. Oh, il y a un talima. Amen. Oh, donc, ils ont qui tic-tac. Bonjour, bonsoir, abonnés nyonso à Personnalité TV et si que Bino eza humble servante Sabino Dolia Kambila s'encourage car on dit Sabino que TV Zanon Radio TV Zabili Liboza toujours branché scotché dans la Personnalité TV Pebo s'abonner massivement dans la Personnalité TV beaucoup raté news atama roté boza news non son à temps réel wana moni Mama Doris Lema la Personnalité Fumunagaz le na plateau nanga zanga mon côté. Selon ce que Maman Mindondo a tika le 30 juillet, a commencé une année le 30 juillet 2020, a tika le 30 juillet 2019, une année le 30 juillet 2020. Mais le comment to déplorer, tout le monde vraiment n'a pas tenu sur Maman Mindondo on a théâtre, Maman Mindondo sunga qui bat théâtre belé, mais tout le monde a une année tout le monde a papa Masasi Kabamba. Yé moronda zaki on est vraiment et puis ça qui dolia kambila sa courage pas si on a baki na rotika bongote il faut na luka maman et na luka papa na biso Masasi Kabamba. Bonjour papa, bonne santé. Ah, ça va bien Madoli, ça va par la grâce de Dieu, ça va. Okay, papa santé ça va bien papa, qu'est-ce qui a fait que to moni inanda Maman Mindondo to mona na matanga mbutu mbute bimaki bambongo koti boye bambongo ebimi boye famille ezui boye ba comédien bazui boye bale boye to mona ti ndenge mbutu mbute samaki siko to moni siko inane bato bazoi bambongo o ba mibenga ba chef o ANTPC ba musu ba makambo eza aimons-nous vivants bato ba théâtre ba yete mais batiki lio charge ana kana groupe a Mindondo bokende ko déposer gerbe de fleurs pour na inane yo kokolo bani. Ce n'est pas que artiste ceux qui a koufi batonyo so rolata singana kingo non artiste akokufa mingi ba kosundola na bango ndambo ba continuer na mawa ya ndenge ba perdre moto donc mbongo ezwamaki ya solo pour les amis c'est nous les amis artistes problème na c'est ya ko le lande ko na biso pe ko kunda ye na ndenge ya honneur en tant qu'artiste soit ibanaki vraiment na bato ebele to kundi na honneur c'est et le ko na nde biso to za kanango to za laki nango voyez le reste c'est la famille bambongo zwamaki ebele c'était la famille ça ce n'est pas ANTPC ce n'est pas association bomoko ndeko salango non association groupe Salongo non ce n'est pas ça ezali famille ndeko kende likambo ya
pierre tombale, donc c'est la famille là, ce n'est pas nous. Donc j'étais seul, grand frère avec bana na ki na bango, bana ya groupe na ye, la source intéressable. Donc tina ya kobenda bato ebele ezalaki pété parce que okobenga moto mususu alingi na yete akoya contre cœur. Okobenga moto mususu quand tu dis refus, c'est avec des critiques. Omoni yango tozaki muke na ndenge likanseyela ki ngata on a otala tombo ya mwana nga teji. C'est otala ye na ke ko bonsango ba bonsa vitre tout ça. Nina pensé non Mindondo c'était les 30 donc na benga bana na bengi pe bana ba yaki pe ndambu pe nde tokana tokenda ki kotika gerbe de fleurs. Donc c'est pas moto nyonso azo sexa yo nda kolinga yo. Moto nyonso ana souci ya Mindondo te ndenge biso ba mtu tozanango. Moi je vivais avec elle azayo ya na RTNC oyo azayo ya soki aye omona aolia te fois zelanga avant kota na kati aozelanga il faut to lia na ye so to bien na téléphone ya uza wapi ngapi na nzela nazo zela ona sasa commande maki na ba Thompson awa donc aolia ta ozelanga c'était comme ça je vais avec quel bongo Mindondo ko za na lemba zo longa po ya RTNC asomi ba gâteau ba bouda sana na sac elle va pas manger ozelanga tinga na oya avant ni ne pe na salle ba bazana ba pe wana mais nga ta na yenda ibsinga ya nana ba bouda awa nana ba gâteau na somba ke donc fa atuli ba ji. Voilà, donc souci oyo ya Mindondo ezana moto nyonso te ndenge na yoka kango ezana bato nyonso ndenge c'est pourquoi tokendeki moke pour éviter des problèmes. Papa biba kenda muke papa Masasi Kabamba air de ces artistes moko ki papa Masasi Kabamba biba kenda ki muke parce que muto pe apporta muto mandenge bazaki na mo vraiment papa Masasi a le vraiment na tristesse nyonso papa Masasi bato ba olanda biso déjà le bango na be misom sou mais pas na ngana le baté souvenir ni ya malambo ça na mpona Mindondo. Souvenir naza nango ya Mindondo d'abord je peux dire que Mindondo azaki une actrice sur toute la ligne. Azo combler quand je parle sur toute la ligne azo combler vide ya ba rôle nyonso to sala ki na ye na koma kelo komo ya ujana abeta 5 sur 5 na ujana wana na sala ki ba na pia kisu moni ba mero akala ba benga bango banani ba ay na bosani komo ya na okaka ba mero abukanga lonzo Bukanga Lonzo pe ba laki na kati abeti lisusu na konta Bukanga Lonzo donc obeta beti na ujana beti en tant que Bukanga Lonzo lisusu donc et cartonné donc elle était sur toute la ligne ça na kaya artistique donc c'est azamuto yo que souvenir azali muto na zeko benga na téléphone à n'importe quelle heure donc nazaka na heure te ya nazo banga bazana muté bazala na mutu bala na mutu te Mindondo nga na benga na téléphone ozana papier wana papier te na be on a 30 minutes lokana papier moko omona luki papier na biki atie wana et nazo pesa scénario na mutu comment idée boye sala boye comment boye tableau na opesa na téléphone yaka na ngolobi na tongo na musala même na butu na 0 heure na obenga et tango ya exact kande na lobaki abakiso ya ye et quand on tourne elle dirige le scénario nengenga na komela kiango donc vraiment elle est partie non bah je suis resté seul bon donc moto encore remplacer Mindondo je ne vois pas tile na zona nte na yebi na nte mais akoki kozala na ye mais à moi Jésus Christ nda yebi mais pour nanga Mindondo est parti yango bilo nanga na sur la télévision non sur la Masasi TV donc j'ai fait tout seul donc Mindondo azate voilà avec beaucoup de regrets maintenant de part ya Mindondo jusqu'à présent. Papa Masasi Kabamba alobi que muto a remplacé vraiment Mindondo azate le baka nzambe ye mokonda yebi muto ana place aza ambisi bazabaka na moko yo kinde papa Masasi tu le lo moni na muto a ko remplacer maman na biso Mindondo te papa Masasi okoyebisa biso pe yondo zaki pembeni vraiment mama Mindondo lo ni mama Mindondo bande ko lingana lo ni mama Mindondo bande ko lingate Mindondo d'abord
parle beaucoup. Elle parlait beaucoup. Elle parlait beaucoup. Mindondo soki alobi adasuka awa, adasuka longola na bilamba. Atika na sous-vêtement na yena soutien, so adasuki. Adasuki d'accord. Azo kangama kofi kola mwana mbali. Eh bien, tango ozerte mangende zalaki awa ya basi mindondo za obeta bale pena yem do cha babi. Obeta nef, cha babi. Donc obeta bale normal. Donc azaki na moi 100 ya bana mbali. Pour obunda kangama kofi normal. Au sentir que non to so tout peut essuyer. Comportement ya ko vivre na batu ndenge zalaki boye azaki normal en tant qu'artiste. S'il faut tonga. S'il faut trop apprécier. Mais azaki soki asiliki adasuki kangam na okitsaye. Seul ou kitsa mindondo colère na décision azwaki kakanga. Bana na iba salaka gaf na kata groupe na source alobia benga na bango kaka. Mwana moko azwa téléphone bengaka ya sele ya kabani ba benga na biso wa na groupe mama tomboki na répétition. Na comme na répétition na kuti mindondo sa komangi na 99% ya kanda. Na rabattre ngo nyonso tina se groupe conteneur répétition nango. Donc azaki normal. S'il faut travailler, elle travaillait beaucoup. Alors ça la danse, alors ça peut théâtre. Donc elle travaillait beaucoup vraiment. Je sentir que donc azaki l'air moko n'a pas bien l'infatigable. Donc aujourd'hui on a travaillé dans le théâtre national, à petit papa ya danse. Bah cette danse on a longue à y répéter koto yem da diriger répéter dans groupe salon aussi. Donc azaki intéressante, je peux dire. Papa Masasi okobeta biso mama mindondo akotaki na groupe salon ndeni obeta biso moi historique na po bato be bayeba nana yaki na ye to ezalaki ndeni. Mindondo akotaka groupe salon ezalaka ayaka stage. Tant on dit diplôme d'état ayé ko sala stage na groupe salon. Koko makomi a travaillé tant à sa lettre de demande Nassima. Après 2 ans, tu as récupéré et comprendre parce que j'étais seul, petite fille comme j'étais seul, il fallait que la petite fille correspondre na je maman bomengo mama bele ba mikolo. Donc il fallait que na mutomoko accompagner na je quand on par exemple que moi on a ça santé mais on a une jeune fille azate c'était ça n'a pensé qu'il fallait qu'on récupérer mindondo cause un groupe salon. C'était comme ça, elle était venue d'elle-même. Bah yaki na mututé mais c'était elle-même courage na imoko ndé ayaki na groupe salon. Ndeni na groupe parce que akuté bato bazamba mo pa mesani na bino. Ouais biloko ngo ndenge zalaka kaka ngana ibani na gikengele ndenge nini yo et pas vieux non faut comme lettre il faut kotaboy na RTN sependenge zakawana pour côté zaka oyebi ke adana kantième bureau il faut ba kodo déjà omoni koki ko yawana ser Danita Mbonzi oza wapi ser nanga edenga na ningi na mona directeur titenge sana omoni donc ok au récit zonga en tout cas salut vient nanga sous les dînes ça au côté na moi famille muke ozokota na famille nzoka biloko ozokota na famille na yewana izaka po oluka kaka di dusu kaka tia lakisa yo mona mbana ngaza bien bobili bana mais na komona titenge sana awa titenge sana azana 8e niveau aza directeur ya kende kaka aluki moyen à côté kaka. Donc c'est comme ça à Fofila Kati a découvert que lettre na demande. Ça de lettre na demande ti bandima kayo. Et ça effort personnel ya moko. Ba maka na mututé vraiment ara moko. Mais c'était pas facile. Mais il fallait donc par exemple il y a salaka déjà nga sala stage, il y a salaki déjà que ba retenir na effectif à groupe salon.
bato bazolanda biso neti Diva Westwood babimwasa mbongo kuna London City alinga yeba papa Masasi relation na bino na famille ya Mindondo ezandeni parce que tout le monde a pu baleka Mindondo musu bakotaki na théâtre bandé ko jouer mais tout le monde babungi ka bon est-ce que beaucoup ko récupérer ba membre famille na été pour to immortaliser maman Mindondo atakenda déjà famille ya Mindondo na oto salaka ba reconnaître té Olandi ba reconnaître té ndetini effort oyo groupe Salongo salaki mama Olive anyati makolo na ndako ba Mindondo la première dame au hasard présente mama Denise Nyakeru Tshisekedi anyati makolo na ina ndako ba Mindondo likolo ya groupe Salongo na sima ba manifestation famille nyonso a remerciaka bato yo baedaki ye mpona okunda mwana na bango. C'est comme ça doit se faire. Mais famille ya Mindondo babengi so ba voleur. Tétong balobe bon parce que no monaki erle ki ne maître avocat abengaki ba presse ya wana batie ba micro to moni va bata NPTPC babengaki ba bia lo banante ba pekisa ekolo ba. Ba pekise nini? Ba pekise nini? Fallait batika ka bimsaka bon. Bon ngai mutu na mama Olive nga Masasi to bana kata ndako nga mwana mama Olive ke mama pia sotan lobby to ba faki proforma osunga vraiment to ya nango pona kukuna Mindondo c'est moi nga Masasi na obeta tolo nga mwana mama Olive na ndako ya ba Mindondo lobby nango po Patrick aye komi na benga na téléphone districti ba ko bima 11h to landa mama Olive na bureau kuna déjà yaki retard to landi mama toke kuta ina fête ya ndeko moko bona Gombe kuna to kominga na kati si na moni par sec to kachona na la pese ba facture pro forma lo to salaki senga ba pia ngata 1000 francs ba pia 1000 francs te ba pia lo te mais ngam na sali ngam na senga ki ang bango to bavane mama Olive ba ina courage oloba bo yeri ngal bana presse alba nini ani ke boye mbonga ya na ye o mama Olive apesa kitanga azuki funda tena sali peka akabule na nani babenga kango na français l'ingratitude. Mama Olive poanya tandaka ba Mindondo ayebi nani kuna bakolo ba grâce bazu grâce te mama Denise anyati tandaka ba Mindondo bazu grâce te oh première dame ayena ndako na bino mais n'épité je sais pas atiki bandako ebele za wati ati na lemba na loto ya koti na ndako mais siko bato ba memaki ye bato basaki démarche wana bopia bango merci te tango mbongo ye na famille na bango mais ce n'est pas tout toza aussi na ba association oh nakoyi kobenga Roger Ndosimao tala tozi matanga koto mama Lili Songolo boni boza wapi Jemelas Mati boza wapi nazo benga ba oyanga tant ba joti na ba 100 ba 20 ba 10 na okena ngona famille susu ou bien na oyana ngona association on association mais alors na oyana ngona association ne oyamba bato après l'air to siri stocker cimetière mais mwana bendana donc groupe Salongo ekomi amuto na ngana na ndibino ngana na groupe Salongo fallait vana na batu na isiko oyo ba yebi mais famille tomoni lote balamba ke lote bière ezalaki te to dame rien kokendo kunda Mindondo abupia na nzela wana luka kote otikala débris toi yo moko basa lote mais groupe Salongo tango na moi association moi bon un cas wa une association ba yambi ba tuti to vandaki donc tala nzoku soki akufi makasi na ombeli kaka Koko limbola bato bazolanda personnalité TV lycée ala nzoko sa kofi ka makasi na ombeli cela veut dire son nzoko akufi ba pekisa mutu te ko kata musunite ba pekisa te musunyeza telema munene tout le monde alia ndenge na lia na yo me zwa mbeli na kaza na minu kaka mais soko ina chitata odameria babando kata ba ke yo chitata o meka zo kata ti tsuka nango otikala wana kaka na mikuwa bazwa ba misunyi ba kenango alors Mindondo to le groupe Salongo ezaka équipe grande équipe ya banzoku Mindondo akufi azalaki nzoku
bato nyonso baliaki famille liée ope bayaki pe tika balia ozana $20,000 ozolandela moto azwi $50. Est-ce que moto yo sala moto no yo sala moto fait fonctionner yo ana $20,000 okolandela moto azwi $50? alandela on pose mbongo yana nzo ande nzoko il faut mbelezana do yem to bomi yana yem to bandeni mais olandela onini démarche nini oya kosala siko pour que olandela bato 50 yaka nango 10 yaka nango 20 yaka nango yo ozanani tu as fait quoi? C'est ezali toza bato mais il y a parfois mitwe fonctionner bien pour ana kofinga ba mikolo lokola biso ba voleur pour na kofinga lokola biso boye il faut mutu ne fonctionner bien. Bon ba finga bino ba voleur suko tomoni déjà une année à Maman Mindondo ata Pierre Tomba les athées mais Maman Mindondo aza mwana lemba to mona akutu ne lemba chander ba Pierre Tomba les aza na ba leka bon suko ba 20,000 na bango bazwa ki ana papa bakende basali nango nini po yo ndo kendaki na une année nani place bachaki Maman Mindondo omoni ondeni ngana kanisi yo ndo za mieux placé ya okendo tuna bango ndenge nini tombo ya Mindondo ti lelo izaka sima ya pamba yo ndo fo kendo tuna pola rwana ngana ya sirisi bakabula gida na famille munda mtalia ki parna ina ndimite ezal susu po ina bona nini ko sala Pierre Tomba ko zela ti ina ne koke bosali kaka te bozozi le oso 4,5 ti ko 4,5 ndebo ya sa eloko no dongo tala eloko na bosa nango bobosa wa Pierre Tomba te tika bobosa na bino eza nango te penda lobaka mukolo bange ba kokitana ndenge na bango ba usala makambo mais sinon soto chemu tema que Pierre Tomba na sa malelo sa mananga ba kita isu papa ba ange ba yakaka ko bon siko to sa nini bola rwana za sute c'est la c'est diama bakabula non ezaki cotisation mbayo not ezali kele matrozong ça ezali kele mbate bazu ba dame to dame yande ko biso ba dame siri 1.3 boso ba comédien bosanga isusu botali kande Maman Mindondo asalaki musala bokoko raisonner Maman Mindondo te ndanga azalaki bena bino bosala ata Pierre Tomba ba producteur oyo yango na ebisi yo so ba ange bakiti to solo na ba ange likamwane ko sama nango pona groupe salon ilwane ko sama nango c'est pas grave mais comme nous sommes des voleurs tous nous sommes des voleurs. Quand on est voleur, on est dans famille. Ils m'ont appelé, bakenda famille Mindondo ekete na inane ya Maman Mindondo bango yo muto kenda tuna bon basi bakenda donc na kolela ndeko na bango wana fa inane bakete ndenge ngana kenda nano bakenda te ndenge ko cimetière nano bakenda te inane ya Mindondo bakenda nécropole te ouais on est si biso va pas si comme na Maman Mindondo que son âme repose en paix tout changer va pas tout monde qui sous papa Masasi na clip ya Innocent Balume papa Masasi tout monde vraiment ya clip ya Innocent Balume tenu to ba relation na Innocent Balume zandenge nini boye bana Innocent Balume kala to mutunde abenga ki okota na clip to ezaki ndenge nini Inosbi koyebana na ye avant ou bien koyebana na ye sika et dans l'importance mais donc dans l'importance c'est mon sala Innocent voulait que vieux Masasi a banda clip wana il y a qui souci na ye parce que balobaka exemple moko soki omoni bazwi libanga bazo babamaka na manga ya kotela ya mobeso pe babambaka nanu mona te babambaka balia na mungwa babamba pe ya mobeso pe bakolia na mungwa ekodiama mais ngai lone tafuni pe ya mobeso wana balambi bato basalango nani ni ba tchemwa sukari batafuni confiture bien tala ba prophète bamusu biso to fabriquer aux simba te ezali kwa balobako babuta mwana babuta mutema mwana te mutema bayaka kutsango na sima babuta mwana na mutema na kati so mwana zandoki andoki na mutema na ye tika ba beloso tu ya koloba ko longola kango te tika
libanga babambaka kaka na manga, c'est tout. Soto tcheka bongo d'accord. Pour libanga ya pamba, ubwaka yango ya pamba yani babanga na manga. Ubina na sango na beba bamba na avocat. Babanga na akati so monika mbumali kwani. Donc innocent azana organisation moko un peu moins différente, je peux dire. Comment on a que c'est bayaya na yende ba sala blo nyonso na organisation. Dans leur réunion, ba la réunion que na clip to sala trozo oyo, c'est la différence ces ali na bato misusu. Mutu msusu zaka yemo azo raisonner tia caméra kuna, botu langa oyo, tia caméra sala nga oyo. Mais yemoko azo sala nyonso yemo réalisation, mise en scène, nani costume, scriptage. Nyonso yemoko, rôle principal yemoko kaka. C'est là où tu benganga en français il y a ba ivoirien la foutaise. C'est la foutaise. To kabola ba tâche moto na moto ala na tâche na ye, hein? Oko benga qui moite le chancelier pétrolier yozwa charge oyo ya ba kiti awa. Nani yo nani nani vie otuni mutu comme on n'est pas comme pe bunga na ngope kaka. Oh Roger Schengen yo qui peut awa ba kombola awa. Ça dit que ozo kabola ba tâche na bato. Au morning na musique l'air ba sala clip avant na réunion to sala clip ndenge nini. Moto pe sa idée, moto zo koma, moto pe sa ba idée ti, on mo to retenir oyo to retenir. Donc Inosbi a se pela que pa Masasi a joué. Et qui tourne tout ça na makalunga. Tourne tout ça na makalunga mais et celle qui n'a été contre tant ni salamaki. Tu es ko zo mama lo sonné to zaki na iwana. Donc et la conception tant va tel qui est l'acteur oyo a comme ménager bien ou na terrain pe parce que il faut pas zoper muto na terrain. Bon, muto ça na terrain là ndako. Yako que na clip oh là qui déjà muto ça là qui kala déjà na ko là ça peut pas bord. Faut muto la souple en terrain bataille non. En tout cas, vieux Masasi en tout cas pas Masasi. En tout cas c'est mieux y azala. C'est n'arrive pas ça l'étude na bango na famille ba moni na réunion, ba moni qui en tout cas vieux Masasi c'est comme ça appelle les yaki na nzela les kechu. Oui bien. Voilà, les ketchou, il y a qui n'ont pas été à ramonter ma pembe, à ça bateau va caramiter ma terre vimba, il n'a pas bon à terre corona non, les ketchou à ramonter ma pembe ouvert, il à salir contact wana, n'andeng naie, j'imagine surtout on a tout ça, n'a pas ya, n'dekonanga Jean-Paul Mayata de la foi, ba bengi nganga non benga c'est brisque na yate, n'dora ba ope ba reportage na bango. Alors dimanche lundi ba rappeler sur lundi nango donc c'est comme ça tout ça les clips cartonnés il y a qui temps ozomona ba vie ezomata se ko mata na clip oyo yo sali scénario ezali sengona elengi moni eza sengona elengi tango sali loko déjà ba vue ezomata belé donc ba vue nombre de vues eza nombre ba tali yote eza bongo sikoyo oui na sangelo elo mona de kechu Tantini Masasi to Tchango na 4 jours na sali 100 000 vues. Donc on a dit les questions to ifanga sala moi manifestation pour yango 100 000 vues et salama na noté ngana jouer Tantini Masasi rôle principal 4 jours 100 000 vues. Les lots n'habité comme na combien ozomona donc ils ont exploit donc 100 000 vues on a batalinga 100 000 100 000 personnes batalinga musko 100 000 personnes tant batalinga ba coup de fil na ozozo baté na ba coup de film zo 1h du matin. Tant national là qui na kangi phone te mona 2h du matin téléphone est là. États-Unis à Bengi. Donc voilà ils a grâce Nzambe asali et puis yé moko pe kolo nango azana loboko Nzambe sérieux susu. Yango ça dit que affrontement wana et carton. Ça le clip n'est bien innocent moi j'ai aimé. C'est un enfant qui évolue bien, une étoile montante. Ouais, yaki, bazamo neti, mais lelo inosbi à cartonner Makasi. Je l'encourage vraiment. Encourager Inosbi, biso peut toujours encourager. Félicitations pour na Inosbi à Samsane madame papa Masasi. Tout le monde qui na clip à Inosbi wana yona mama loso.
bato batalaki ndeti mama Doris Lema Eustache Nteke balingi bayeba journal obanda kotangisa mama loso wana expliquer bango ezalaki message nini obanda yebisa na public o batali balingi bayeba ezalaki nini. Cela veut dire au moins journal na zako tali ezalaki journal oba komaki place akendaki concours aux États-Unis. Place innocent akendaki concours aux États-Unis ndenge lekelaki c'est le journal que je lisais. Donc nazo tanga journal d'un coup namoni mutuka yemo pas zo le capé na tali oh ya on a tali mais donc ezaki tikotak mutongo pe azo leka ezaki nazo kamwa quoi. Donc bien mutongo leki ezaki réussite. Donc c'était la victoire, c'est ça Elona Salaki. Vous comprenez, Papa Massassi, moi expliqué à Julie, le toko la kuna na France, vient à César le Boko, vous comprenez, n'engue Papa Massassi expliqué. Papa Massassi, succès ya innocent balume. Oh, ils ont payé sa passe, tout le monde batumsu ba comité na niveau bien à moi na batamuki rwandais. Ba PC nationalité ba longoli congolais, ba memi eti na Rwanda. Pour na yo kokolo bani na bato wana bazo kento ekoti na kati ya mwana bato amuki. Oui ba waze quoi. Félix Wazé quoi papa bongo. Oui bien. Wazé quoi lobaki héritage na biso tozana ngo totikala nango ezali kaka la N. Wazé quoi. Tant que ça bora bien. Ba félicitations. Il y a Nani Petit Kidumbo qui disait, en fait je le salue en passant, qui disait Batomsu bazali wana pona kosala kaka makambo ya mabe pona ko décourager bato. En lui-même il n'y a rien. Mais il est là son travail, ce qu'il y a de l'amour qui est critique ya bato. Moi son la ndumbe. Oh. Mais ce que sur l'année na moi sur ba yebanate. Aterka azaka ndumbe, oui madame balebele. Tabu femme d'affaires. Femme d'affaires wana oyo azalelo à coopérer à quand même marabilo ya batou to à faire voyager batou il faut mi bale belé ba tala kaye pour na ba kopa osala mais au moins mutavani musika nano si sero no opousa pe menete mais baramoka azaka bula ngana se planète bula il y a des gens comme ça ozomona je me rappelle toi na Nancy la Nancy la hollywoodienne un jour tovani mukomususu na RTNC awa tobanda tomoni mwana mwasi moko azoya alati kitoko kotala totaliye tosepeli na ye etolobine kaka sœur tu es jolie oza kitoko vraiment la épaule lati très bien azoki merci aleki donc ce sont des choses esalamaka te na RDC mais soki na bafrike de l'ouest okutango mais na RDC esalamaka te biso ezaka haine kaka koyinaka bato innocent sali œuvre na ye tala ba vue au koti avant critiquer mutu tala ba vue au koti nous comme on aza rwandais nous aza burundais donc voilà on a nenga publicité voilà alors tikoyo zong so bika congolais kaka mutema congolais zong ndengwana monango bongo. OK merci papa Massassi conseil au pesa innocent balume ne azotanga biso innocent bien dazo sa fier mboka na biso atombo ya bendela mboka partout na musique quoi beta. Quant à moi, concernant ça innocent que na sebla na makasi occasion salami na sali clip na Hollandi innocent na web sayo que yi kampiko faut pas regarder derrière na bo bazolo banayo mais plutôt tala liboso kaka papa mbalobaki Boakaka lokolo talaka mopandi donc eza pona otalaka nde les à côté pona obakisaka na boulot na yo tala des à côté po bakisaka na boulot donc mais ne regarde pas bato bazoyina papa wembaka lobaki baina bakoma bafana yo ko bana boulot omona bao nyonso baina bakoma bafana donc c'est tout moi triste nga na peso zaka boulot répétition boulot au travailler ming sur ce que oyebi obi oyebite otuni osengi conseil na bato ba yeba mikolo osengi je crois que on peut évoluer encore très bien à niveau international mingi ba osala critique batozana bango kaka ba nationaux awa kaka alors so landika nyoso balobi alors vrai système na opesa yo
tu fermes la bouche, tu fermes les oreilles, tu fermes les yeux. Ata lobby au répondre te, au répondre mutute. Là, tu vas bien évoluer. Ah, que Dieu te bénisse, c'est ce que vous allez dire. Que Dieu te bénisse, Inos, puis ce que vous allez. Papa Massassi, Batwalimba Eba. Babi, Papa Massassi a beaucoup tari moku ate. Innocent laisse qui est moi le roté na clip na po qui sont zanga na roté partout tara ba Congo ba bien aussi Papa Massassi azwaki. Soki Innocent a beaucoup saki nga muku. Parce qu'on a yebisa bango na beaucoup ti muku boya nakati la bino po bango ba kabila kanga yango nga nakati la bango. Oh. Non, soki na beaucoup ti mukuwa ezali Innocent sebe na papa na ye papa ale beaucoup ta mukuwa ma ezaka mingi ya kofina ba fini yango pa ya faire wana ba fini fio botiko ale ngana za mukuwa yango yo Innocent pesinga boya balana bandeko nanga kakati natika makati na ndako natika miradi fontarela na ndako na ya alibina batamukidi bozwa po tango bazwa ya bango ba piakanga non. Eza yanga pesinga na merci na boulot na sali normalement soki Innocent o pesanga i borwana mufuko yali reconnaissance ya mosala na sala 41 ans de carrière na kati ya théâtre na RDC c'est pas donné à n'importe qui nazo maîtriser théâtre du début à la fin je suis sur toute la ligne pour le théâtre na melaka diamba te na melaka masanga te na melaka cigarette po na jouer bien non nde na lali tsoko la musinga na 2h du matin na la mkane en sala na te na lié loko tele na parona na salu lemo po ngana so rien avec Jésus Christ Nazareth na sala tout normal ils ont ça art nanga donc ce qui a passé c'est pour na reconnaissance ya papa atali papa na musala sali papa Simba oyo il a ko pona clip te papa Simba oyo c'est tout. Mais tant que na clip yo moni pe ba vieux zo kotana ba vieux côté na Innocent na chanson na matata. Donc j'ai participé aussi. Donc Lupemba Pezanango. OK, Lupemba Pezanango Jonathan qui là bas vu le garçon propre de Paris. Papa a vu Lupemba Pezanango. Papa Massassi au début na biso comme la côté 41 ans na carrière na yo vraiment félicitations au fêter na 50 ans to ozo préparer nini na fêter année prochaine na ko 60 ans d'âge. Né na fêter 60 ans d'âge, j'aurai 42 ans de carrière na théâtre, na fêter année prochaine na 60 ans d'âge. Papa Massassi a bien refêté dans 60 ans d'âge. Papa Massassi tokom de akochité. Papa Massassi par rapport à bamatanga ba comédien de leki na ba après bamatanga ba les à côté wana en tant que yopé aux anons vivants hein aux arapé parmi ba membres organisation wana et là nini okoko lo ba balongola o mabe o monaka bien te devant la caméra lo ba pe et là nini vraiment o sepela na ngote na ba organisation mamatanga po nyonso ka bato lo ba na bino ni za na pe lokuta te musu pe za na ya solo bon matanga ni no kende okuti bolamu na bolamu ti na suka matanga ni matanga tukotonga ezakati yo na notonga te yo na notonga te po yo na tukotonga ndio tukotonga avant que tutango avant to bande miso totongi na yo ngada yo totongi elombete donc eza makambo yaka eza ngana yo elombete totongi yo ngana doli totongi no to na yo saite matanga tukotonga ezalaka matanga tukoswana ezalaka matanga bolingo kibula pesa la makana matanga olinga te kibule sala makana matanga misu kaka petit on lela yo mona yo ba avion na ya to zo biere moko bolingo ebana na matanga to ba bolingo ezala kaka donc opekisa te donc nebite lo nyo zo linga na lo bana pekisa koloko tambongo ezalaka koyiba mbongo na matanga ezalaka nango pe ba pesi bino pe allez 10 000 yo botia na kesi oh ba yebite lo ba yebite mona to benda nanga ko to yaga zwa $5 sili kaka zwa ba yebi ekutu tenga buna yebi ba yebite eza na matanga do yoko kanga te eza ko la tala fleuve balinga kango singa te balinga fleuve singa te mais comment donc matanga makambu to eza makana eza normal ko se critiquer eza ngai na ibaina prophète Neymar Jacques ngana baina ye ngana mema kalunga mindondo ngana mai bango toke ko jouer pa na ye ba grand sœur na ye bazali ba oyo ngai na osona na bango na tobenga na kana bango en contact na famille mais tala bato balongwa na matanga ya mindondo bakende pa ya prophète Jacques o ngana misedi kambo kuna ke tomona prophète Jacques ba ibisinga te
bakena mayele bazeliti après prière aju bakitunga nyonso ya mbongo ya prière apesi bango ma baye nango te balakisi yango ata kuna te bakabula lar nzela baye nango kuna te bango moka na masolo vie to alai kuna pa mutu na yo mais to sepelitala to kabuli bambongo baliasi nyonso ya après prière bakabuli badame. C'est la vie. Na condamné mutu te nga. C'est la vie. Bon, c'est comme il atalobi comme il peut bali aka bon c'est la vie. Mais nzoko so akufi makasi na mbeli. So ina mbeli atitata italio. Yaka na kikandala ya fo italio. Yaka na vrai mbeli nzoko akufi yo pe kata morceau na yo. Donc à part la famille, ezali ba association ezali. Otoko sana ba association to jouer bien donc nga na koloba na koipe ko benga mutu te lelo nga na ko téléphone ele Aristide Kazizi ya bengi pa masasi vraiment na tinilo moi 50. Est-ce que 50 on a que tika susu kuna na famille Aristide Kazizi ya ebinga mutu na ngato sola kana ndeko nanga metanga tinga 50 na ma 50 na kitika na famille watanga. Entre temps, ba démarche au matanga tokebo bozolia te toke transport na mina transport et mo hôtel pe no comme kabo soye comme pembe ah mais ba kawoki mais comment vivre na soye na yo moko on est vivre na vivre mais soye ka comment venir ya soye nzoka et ça ne besoin de sucré oyo mais sucré ba to ba kangi ba mbongo ba fini kaka siko tango yo lele pa mutu na ndenge Aristide Kazizi atindile au moins 20 wana eza il faut esomba sucré et cha unité 20 wana il faut et ba kozonga ndako po Fontarella na pala zozela papa akutuna papa tu nous a amené quoi Christine Ndulu na sololi na ye ah non zo moi 70 n'importe ah ndenge tozalia wana ba unité mubu zo 70 oui 70 toi nego ya et ya pananga association zoa 50 20 et sunga pona unité pona benga so mutu susu e bota susu c'est comme ça faut e bota susu pa matasa bi e bota susu pa masasi batu balandi biso ba sepe na émission ba mbote na numéro contact na yo avant to kabano sala biso mo elo mo esekisa batu wana nde rien na pa masasi sala ka bobenga nini imuru ya bato maboke ila imura bato maboke no to sala biso atelo mo sana mama mindondo siko so yo oyambi papa wemba yemba na mukepo ba yoka za yo ya wemba papa wemba no bibongo te bato balingaka ba fan na yo baza na posa ba mona ta to comme de beti likambu ya mama mindondo to beti so obetata moi théâtre mo sana mama mindondo ata mo extrait li solo ezate to solo li ba yoki posa oyo ya biso ba yoki ba question na comme réponse na ngobimi siko ngana sale lo nini na sexa bango hein o sexy bango mabezata tene yango na tunyo yo ngana sexa bango o sexa bango mabezata papier nini babi o sale le hotel ba inosa balum boye bulongo na omona ngo ekomi na komi zoba ngana ko ba no sexa batu pamba te na nzela muto aleki ase non j'ai une famille avec 9 enfants une femme mariée ya kati mwana osekisa quand ya so binanga ko za na $100 wana omona buzoba nanga nga tela nga mambo na saka black ko sanga na 100 kakula ta 70 ko sanga na 70 na chayo omona na ko telema opeka na miro na sali we sengeli mais s'il y a pas l'argent non je laisse pas c'est ma vie 41 ans de carrière et mission so na sekisi bat bo se kana oh monsieur na bimizo zoba alo bato so ba kote mzanga pe na repe wa masa sexa soko oteba ezaki mukolo moko tata moko akufa muté monana te donc ana manu meta masolo obimiso bazoba on a fait l'émission 1.13 na je donne mes coordonnées ou ana posa massage abengi masasi ou bien na émission donc voilà merci papa c'est ça ba coordonnées on a ba mbote nao wana question ya bien yango wana ke wana nde olobi bien donc vraiment merci beaucoup to comme na fin ya émission oyo ba o balinga masasi o basepe na masasi boko ko sunga kaka na kusenga bino mbongo na bino te na kozwa te wa kotinda ngala na kozwa te na boy pe botinda la rebele mais na kozwa pona bana kaka pona bana
bopia botinda na bino pona bana nazula bango mengana kozwa ngo te. Et puis vous allez vérifier même l'art na bino ngana kolia ngo te na ça na ngo ko te même la bana kaka ya kati mbongo yango yo e batindi libana sala oyo sala ngana na posa mbongo na bino te mais botinda pona bana kaka pona encouragement ya mosala. Numéro de téléphone ezali 00243 maître 556 00243 89 74 80 143 Nabi 00243 89 74 80 143. Vraiment Batobaza Mingi ba Kimwete Izanga, le chancelier pétrolier. Nabi que Odana Posa ya Yoka Masasi, Oka Masasi, Boana Posa Koseka, Masasi, Boana Posa Koseka Boseka. Blaise Kanga Ozali. Naïbi que Ogoseka, le moment opportun. Oh, Mama Kulutu Abana, Mama Kulutu Christine, Mama Kulutu Abana, Christine Ndulu, Natangio, Ozana Kati, vraiment, Narobosa Nayote. Alors, Mama Nabiso, Bokilo Nangai, to Mama Yamwasi Nanga, to Kulutu Yamwasi Nanga, Aloma, Owanga, Mama Vivine, Mama Kulutu, na peso merci, Bisika Ozali, Nzamba Sunga, tous en contact. Bosé belé, je ne peux pas négocier ça binonyon sauter, mais vraiment bosa et belé, binonyon so obosunga kinga masasi, vraiment Nzambe abattre la binon. Prière nangeza que nenge corona yaki na sambela ki pour que maladie ezo ta mon côté, sisi tunda na sambela que corona ezo ta mon côté na ba obasunga kinga. Oh les loyo basala ki basala c'est que je suis nga masasi les loso na ofutela na ebi keza bino poto ne busala kabiso so na zinda bonga garantie na ebi bino poto ne busala kabiso so les loto fingi bino c'est l'idiotie biso to perdre mais ko tala na bino biso et ça la bien ba remarque ba critique et ça la bien vraiment bosé belé moyena sisa penda ezalité à Roger Maemba mutali boso ilanga mazantomo Mazantomo ebima Roger ma yomo bosana oira Mazantomo Roger Schengen yom to simbanga na Côte d'Ivoire vraiment Bosé Belé et pasteur oyo atindi la ba message minga samela ponanga Kabodi Shalom pasteur Moïse Mobala Mami vraiment je vous dis bonjour bisika bozali soki na butu bonsoir les restes moyens de à la prochaine. Merci. Merci Papa Massassi, merci merci Papa Massassi. Azwa qui t'en a disposé, to kuta ki na ma mati ki ngo apesi biso temps poto yamba une émission bino moboyo qui commentaire vraiment au sala vraiment ezate na pesi merci na batyon so balanda ki la personnalité TV na moni Mama Doris Lema la personnalité Fumna Gaz na moni Ambisi Bazabaka na moté maman général John Kimba Bukuna à London City na bossa impété Diva Westwood babi moi sambongo place Azaba Mbote Belé na moni susu babenga kae matata de Bundes babi yende azam Aksimi Masolo homme politique congolais pe entrepreneur congolais au vambo qui a posa na ye na bossa ni pété susu babenga kae Jili Lotoko la babi mama sociale na moni stage que les nationalistes na moni bato be bozane be tonton bazin en France na pesi bino ba mbote be bo s'abonner massivement na la personnalité TV ba très proche bino ba conseil na bino sanga vraiment na la personnalité TV tout le monde na prochain numéro bye.